Zoango bien papa, zoa eloko bien. Eloko yo zoango. Yeah, et India wa, bino mo moni keza ya okoka. Eloko yo okoka. Ndunda matembele. Bana di. Ba okoka tedi. Yeah. Yeah. Moi est choqué là parce que na mon sapato, on a mon bien, ils a brun, so ils a piton, so ils a lion, so ils a nini, to ebité. Longo lango yomo olakisa biso e bala neliango quoi Donatel aninga bala ki versa c'est tout le monde a vraiment que eza vraiment bon parce que kono baloba ata lobby ata saliso ndeni mpona nga eza piton ya brin otie na makolo vite fait olingo yo masqué biso ake eza so Donatel la mariage so kinana l'impératrice oui ya na biso idéologie ya Jean Muzenga HD hein état mboka hein nouvelle nation webi. Donc idéologie à relaxer la griffe na Belgique na Rome bimato boma idéologie wana faux idéologie to fana na poto to yebi makamba nord mapoto ko sa publicité to yebi yango combien ko ganila yango ngana yo sa te ba propagande na ma forme na ninga couture ninyo ko bale la donc la motel ngelo la mboni ke balani mwindu na chocolat aux antiques et pesi café nini sans plus tarder, ato lobby ato saliso ndeninga, il faut na mona vraiment ça pas tango ezanine. Donc on a pour ce mona on kaka. Donc parce que les logo de mona on ezalo makasi na on a pour ce mona. Non, on vraiment que ça makasi. Nous avons besoin vraiment na mona de plus près, na simba on vraiment na mona ke na confirmer que eza mariage en on yo moro yepsinga mariage au moins mariage en oté. J'annonce à tous les gens qui veulent faire la publicité des grandes marques de formes ou de haute couture, des gens qui ont des magasins blabla machin, contactez-moi et je vais faire des bonnes publicités. Donc parce que je suis là pour faire la publicité quoi. Internet ba ozela, tozela ni. C'est la nganzina longara ça pas total. Voilà, tous la pas vraiment. Tous là. Zoa kasian. Kwa na se pesa yo. Si, c'est pour ba se pela. Zo elo kwa moto. Benda. Doka cameraman azab. Azab wapi? Zo elo ko yo. Okoka? Bomoni. Est-ce que yo okoka? Bomoni. Okoka poso. Oh poso. Poso. Donc poso di. Oh poso. Poso okoka. Yo okoka. Omoniti. Okoka. Yo mabanduna matembele. Na boyinde banduna matembe ba faux sapeur ba yaka na ba kikuta minene. Hein? Ça pesa to na été olata watu ba blouson minene na moyi makaji wa blouson makasi. Hein? Pesa ngelo na la telo na confirmer. Chers internautes, Banapoto partout dans le monde, na Belgique surtout, toujours précisé na Belgique, na Gand, c'est 31 août, il y a une kermesse, la grande alors, la totale, il y a Mounene, organisée par Jean Muzenga, n'est-ce pas, chers amis? Oui. Ils ont organisé par Jean Muzenga à Gand Saint-Pierre. Donc, tu as invité Bino tout le Europe, tout le monde à démonstration, pour balobi que toujours abasangwe belé la Suède kuneza koinda tout le monde a koinda on penza na katia Gand donc bana Suède bana Hollande bana partout wana suboya Jean Muzenga bengi bino bozala wana pour te baron ndeng to évoluer quoi donc voilà quoi. Voilà, donc à ne pas manquer, donc rendez-vous total. Bilo Jean Muzenga va franchir dolo ba chiko monokaka et curer va s'appeler. Qu'est-ce que tu en dis? Oh. Je vous attends juste tout simplement qu'on va tous fêter tous ensemble le 31 août à Gand et puis voilà. J'espère revenir beaucoup. Ah bah non bah vrai shérif Bazala. Donc donc bazo zela bino bozala koto parce que Jean Muzenga lobi makambango eza vraiment fimbo. Tous les idéologies na bino poto ça mama bien mais toujours avec une unité africaine. Tous abiso tout et longo moko poto a famille. Tout ça idéologie on a la famille quoi. Donc rien à dire quoi. Check le 31 août hein. Donc check le 31 août Victoria Dada Kambaji Esther Lodi Webirara le 31 août na Gambiso nyonso à laquelle le direction Gand le 31 août. Voilà. Merci. Sangwebele midi.
Donc le 31 août, biso nous na katia Gand. Grand kermesse ils ont se préparer, ils ont lamba manakatia nzungu ya ma famille. Donc biso nous tokuta na katia Gandhi. Gand le 31 août Oyinda avec organisation ya Jean Muzenga HD aspect beauté charisme ngayeyo. Pe lisusu na Congo Yvlandre oyo tozana na katia masolo. Donc le 31 mokili mobimba Bella London Italie Suisse Angleterre bana Paris bana Bruxelles bana Cologne bana Genève bana Mabele zo melamai to ya to sepela to clôturer vacances ensemble en famille en beauté ba uti ba vacances to ya to sangana to sepela donc pour to tombola culture africaine parce que thème nango eza Africa Unity, l'unité africaine. Somme Tchèque, bisous sur les 31 août Nagan. Merci. Bonjour chers internautes, bienvenue sur www.bomokoyamboka.com. L'impératrice show. Nepsa binoke vibration Schengen yasika nakati ba sitcom ekoya ngamoka l'impératrice na yepo na betela bino li solo o batke ba misusu ba okoka ba misusu ba okokate li solo de la sap quoi. Lelo vraiment John Muzenga lobike yende les sapeurs de sapeurs na katia Bella ba fanta kimbala babanda ba masolo ango ba j'ai de 10 babanda ba masolo ango est-ce que ye John Muzenga akokoka makambo ango lelo vraiment John Muzenga HD ABC alobike azo s'imposer awa na kati kaka ya bomoko ya mboka awa to vivre ango vraiment na l'impératrice imposition ya John Muzenga HD ABC. John Muzenga HD ABC. Boni. Kimia. C'est vraiment yamba on a émission na biso na kati ya bomoko mboka quoi. Sans plus tarder. John HD veut dire quoi? ABC veut dire quoi? Parce donc, que internaute bon mi tuna ke ba synonyme wana, ba surnom wana, ça veut dire quoi au juste? Pona ke na musika te bato bala na ngai o bayebi nga te o bayebi nga na komona nga donc bref mais ba bayebi nga te donc nga komona nga Jean Muzenga HD haute dimension d'image haute dimension donc HD wana et en plus sous suivi zakaka ABC aspect beauté charisme pona wa bilamba il faut dans ngote est-ce que yo ga ndam vraiment est-ce que bilamba yo la takaka mais longi gugu Teddy, ma pièce était mis à mon compte, ma pièce rare. Jean Muzenga toujours en force, toujours na yo kanga mboka, ngate masola Belgique, Europe mobimana na maboko. Secret nango ezawa. Impératrice, na secret Europe di. Nakatiote, John Muzenga HD ABC, Oh lo bela biso ba masola ba sap, mais pona to banda kaka bandana nous sapango oh la télévision lelo vraiment que na moni que na ningani bel homme devant l'impératrice quoi ezanine est-ce que ça ba couleur est-ce que ça ba marque tenabi que makamo ba couleur mingi na ba ezaba ya mingi ya Londres ba ya mingi Londres na ba mingi ba rouge ba rose ba couleur mais nous sommes d'accord na kacha sap sapologie et lobike il faut être bien coiffé bien parfumé tchétché angolo voiture angolo moi c'est angolo palais angolo donc ils ont idéologie donc idéologie au saranate donc donner naza on a téléminar na Giorgio Armani ça prêt à porter ils ont ba haute couture donc ndenge za ba emporio mais te malembe idéologie o ngala zo na ngo comprendre to ke malembe donc ngala zo informer yoka mais ngala zo informer lo moko boye ba prêt à porter lo ba emporio Armani za ba prêt à porter mais Giorgio Armani ye moko grand couturier à jeter maison blanche ni za ko na Bush, Obama, Armani, signé contrat. Grand couture, pièce rare. Ce qui Armani, Olati Giorgio, ce qui Emporio, ce qui Giorgio, pièce rare. Et ça n'a pas Giorgio, Nani. Donc, featuring les ananasawa. Zoango featuring les ananasawa. Featuring les awa. Il y a Donatella, na Versace moko. Donc, ils ont la pièce rare. Mon côté dit Bana
bango to na bana di moko to yela ngai bango tu bana yaya moi maman bien griffé mais biso ngana na idéologie moko boye hein l'impératrice na ka mabe na makambo bango na ka mabe loba nazo ka malembe ko to télémite na monde que to télémi et pesio ka moi hein vous ça déjà akanda na ngina invité yo to vanda na nous to solo ama solo on vraiment poser nezala na leli o leli na leli voilà ya na to vanda to beta to continuer ma solo na biso mais na ndenga ki poser to tambol na bamboka e to yoka basango kuna okuna balobi mikolo ezande bomoko amboka to ya to sangana poto sa liboke encore liboke oyo nana okoka bandunda matembele wona ya banyonso wona to oyo baswa diza bango ndonda baromi balembi bakiti na barai na bango bakiti balembi bomoko amboka.com biso nyonso bomoko ya mboka.com o sentir que ba pièce betamiao te non sentir vraiment j'ai exalté vraiment za makamba ba jeter to za vraiment na makamba sérieux c'est pour ça que sans plus tarder boîte ta kosa à constater ezala yote ezala Brad Pitt talaka yo yaya nangi vraiment que na posé aux questions la SAP ça veut dire quoi pour nayo est-ce que za makambuya ba marque to eza makambuya ba couleur ba jaune vert rouge vert mo yebika expliquer biso na nous la SAP c'est quoi pour toi bato bala na biso na minute oyo sapologie ngelo banini ezali koyeba kolata koyeba kobalisa couleur être bon chic bon genre il faut yeba nde kolata koyeba kobalisa couleur pe sapologie le bitera ke oya na ba marque moko boye so ba pantalon minene sapologie da ba bloc boye kolata boye kolata lokola na festival de Cannes lokola vena nga modoko jamfa ko fio kala mingi te donc festival de Cannes na katanzela donc kolata ba pièce so senti que moi on ba la lati mukilo ke na bureau ou ke na fête en mariage donc na ba grande manifestation o to yebi la ka misato libala mariage na liwa moto ndeko beta ba pièce ndenge do bota image oyo le kaki mokolo ya liwa ya vient na Kinkester que ton âme réponse appelle toujours au tika l'idole donc j'étais dans ba pièce beta marabongo si ya ndenge na comprendre ça pour nayo ils en fait ma pièce rare ou ils ont beta na ba occasion classique c'est ça c'est la classique mingi classique de faut la ta ma fondation ezala mingi o veke ça koufela likolo la fondation ya eloko elaka tout wifo mais ce qu'on a so mo eloko eloko ko elongi ya do ya requin na kanda do akolia do ala méchant de azao donc ala mo requin ala méchant si tu comprends que aux a vraiment un méchant mais et là ils ont troublé ngamuke parce que la lutte de la SAP avait déjà commencé bien avant yaya la lutte de la SAP et banda déjà des awana déjà bazo kima yo za quoi mku ambwa otikali na sima ozo landa nakati ya la lutte de la SAP quoi yaya oya un peu na retard parce que déjà avant toi mo yebi déjà ba leka na ba micro ba lobela ba sujet oyo zo loba de licenciement ezali na bible bilangiza munene me basali ba moke licenciement oyo na ko peso susuke au moins que train tant muta do train au go do train na ostande ke na Liège mais muta kita esra lembiti muta ko kita bo docteur do mo ba kita wana ba ko kasute que aso ma pièce ko kasute aso mi pièce mais esra ola les ala raté aso mi pièce mais atangola na métro donc taxi kuna na poto lix donc on a ba lo mo boy hajar donc ça veut dire que donc on a raté ma boso qui taille qui taille raté na kata fo le wa ke ko la juli boso na muso yesima donc ils a course au pouvoir mais course na pouvoir yaya course en haut déjà ba susu déjà ba banda qui course en haut ba kimi mambangu donc ba kimi on le dit bien que ba kimi ba kiti na esiko ba balembi esiko nga na mati esiko nga na moni ke na koki na mati na ari na ngai esiko na zo kende esiko o akuta wana na nzela apika yo okoka mais John Muzenga HD
ABC hein yo mo lobi ke yo matina on a rien yo personnel hein ça bon kakati donc na mati déjà matina personnel te na mati déjà na ko na kati bitumba to ebite scanning yo mataki mais surtout lo bakake ko mataki na rien au personnel hein na cadre ya rien au tant mataki tant ozo matana kati ya train o ya munene o la lutte elle est vraiment hein immense hein voilà banani okondima ba kombo nini oyo ndima ka vraiment na ba lit ya ba saper que lié vraiment to longola été asa vraiment vrai de saper malgré peut-être na nzela akitaki bon ba lokita ou baba o baza na kati na o bakita na o baza na kati ya train ya to ko bo pour na zo na ba lokita kita na kati ba train que ton âme repose un peu encore Kinkeser Meneya que ton âme repose un peu encore cerveau Nyakos petite idéologie donc tout l'andasco les longs na côté idéologie c'est ya ABC aspect beauté charisme ko papa est-ce que ba côté na kacha dans na kacha morphologisation ya ambré baba miso ba idéologie pour la ça va griffe pour la ça va étiquette donc tout ma idéologie wana parce que tu as discipline tout dans na poto faut tu na norme ya poto il faut intégrer donc tout dans posa ya makambo bongo donc ba kita o na ebiso bango na ngana ndima o na landa mwa ligne na bango mamage na pesa mwa maele na ngai na bakisi mwa maele o ya elateli lezo mwa ke ba crayon ba nini norme mususu ko parce que ba série ba nyarka o senti que mokabe za kao mais les mokabe kita donc rien à voir il y a pas temps s'est changé donc technologie avancement trop d'avance papa trop d'avance Rolls trop d'avance oh mais ma biso mulai biso to stengo ka ba kombo ya batu ozondima c'est tout ato lobi ba Rolls ba trop d'avance mais si siko biso ka de kombo ya bon na ndima bango wana na vie na modo jafa ko fe na kati ya Paris hein na ndima kayo hein donc masala nga shiko mono kaka na kati ya Charles Leroy kangela nga bango double GP Beyoko hein Barbosa Yoebi hein l'arme nucléaire de la beauté garçon mon beauté mon sakanate ya tellement mo bali le wala HD nani depuis on peut trop matuba na epike norme abeta norme rayon abeta rayon hein na yebi wanande batu oyo HD ABC hein John Kizenga Mozenga John Muzenga HD ABC hein bangonde mutu azontima mais ngana yebike ozana ba hein na batu na yo to benga bango ba collègue na yo de la SAP o bazali lokwa ba Fanta Kimbala otangi bango te lokwa ba Patrick de Panama otangi bango te lokola bana Al-Qaïda otangi bango te lokola bana ya jeu de 10 otangi bango te lokola Franchou idolo otangi bango te otangi bango mais te albaza sa perte la na émission de mingalbia mo ya play ane play hein garçon play ça fait te play na ça peut la ça peut ou pas donc ça peut de ni qui mutala bo adala nyonso na kati wana ABC aspect charisme nyonso na kati za métamorphose morphologie wana isa la aspect charismatique konde za wana wana lobake Fanta Kimbala Patrick de Panama bana Al-Qaïda bana jeu de 10 baza TG de 10 ba ko mona ngo o ku fali nem to ku fisa bango te ba ko ma baba play to boma bango te ba mi kunda bango mo o rio aye do mo o rio asa na ba neno na nef to timola libulu to ba tama do ba mi kunda bango mo ko ba timola libulu na bango ba play Brisa mbeyebeke j'ai de 10 c'est comment nango ba play baba la sous baba do ba swagman ba play baba la sous ba ta forme té bana j'ai de 10 bino mo boyo ki hein tinga mo oza isus ba ta forme té nga l'impératrice na eba bino hein
parmi bana Bruxelles au sapaka vraiment hein bana G de 10 mais à part la sap aux ana boulot moko boye aux ana voiture na yo to ezaka la sap et suki wana quoi les andeni expliquer biso na seki parce que na ani kamna mutute na seki parce que ba question tuninga da elenge makasi ba question bonne na mdazela so tuninga ba question te vraiment ngalo ba ke émission vraiment ndonda matembele donc vraiment elo na loba oui que toucher ma tina na toucher te hein oli ma solo hein faut toucher tina kati na kati ya sapt mona kati ya sap mona bina na mona disciplinaire parce que mingi ko ba kota sap ba eska olala te ata 1 euro te bisenga senga ba 1 euro na balabala na ba café na ba nini est-ce que toi tu as ça bloc on to boya bango est-ce que ba on ba koka donc nga lobi boy ngani na zo zo mona Jean Muzenga apa mama sapo zo mona ke tozolo ya mama aka moi ça parce que dans ngo amusement moi galerie tout ça là mais pas mama sap Jean Muzenga père de famille Jean Muzenga moi si na parlé Sheila Muzenga mère suprême bamboto na ngwana Yosha Muzenga Amashia Muzenga Myriad Muzenga Amashia Yoshua Nathan Nathan bana kitoko di boko la kola papa yeyo donc responsable tout fait complet full option donc car angolo parler angolo paye privé propriété privée ya louete on a que ça la témoignage dans l'église hein on a ça la témoignage que ça témoignage on a d'abord social la salle là on témoignage te to dans poto toyeba kocha misisa na mamboko lokola bandibu lokola banani to na ba garage ba congolais to na ba boulangerie to ma ba propriétaire rebellé ke ba oya sima bala difficulté ya racisme ku côté ya location ya bandako to sunga bango to bana ba to louer bandako pa ba congolais to ni ba mabongo nde to ni nde na kata sab ma mabongo kota parce que discipline est côté fimbo yé na kati ya sa Jean Muzenga HD fimbo donc so okokite okite na kati ya train okoki omati so omati na ba norme na ya ngwana parler responsable gigoloïsme de toboyi olala bebele ozana parler te beba de sa pas momi ozana eloko te fu ba de sa yo pa melisa yo ba futelo parler pe ba latio elamba après le kina moi etando moke o babala na biso banoga ngayo sa père yo okoka wana nani azo bakaza sape azo la libele azo sa nyos wana o yozo loba ya anti sape bajigolo banani bajigolo belé banani bazai belé banani bazai belé c'est tangata moko etando moke tamba mbalo kilanga impératrice vraiment 10 000 carats c'est pas ça que va porter une plainte t'es pas porté aux plaintes toi c'est pas bomoko ya mboka oh nyonso ya tangata moko mikolo eza bomoko ya mboka tangata moko ya bomoko ya mboka nde mikolo yo bomoko ya mboka nde mikolo yo naleli au sexinga mabe parce que en plein non vraiment grandeur non vraiment non ko kangote aux a vraiment na méchant ti na po le baké batasa taza bango ba jigolo nga ebi vivre dans la tigana zoreta azana jigolo te parce que asomba ba mapangu na ki ba bilili ezali oui c'est na monaki donc chapeau na e osomba parler mabele na kati ya mboka tolingi ba congolais oyo ada à l'étranger à ça l'effort pour asoma pe parler na kati ya mboka parce que faut tonga mboka eza ya biso moko donc faut tonga ngo mais tant to fanda pe yeba pe ko bonza pe avenir ya bana et là teke okotonga pe kuna to da loka baba juif oza na belé ska au Bible lobby et si quand vous foulera vos pieds je vous les donne en possession donc attends ma konanga zawa na ju possession ma belo donc na ko tonga pe na mboko yo na ko ufulu kama na kati mboka oyo mais le but est ko bosana et si ko wuta parce que toza ba congolais toza ba africain donc to tonga na mboka to tonga pe apo na bana na biso o ba akola donc yo John Muzenga au sala déjà pour na Congo
Et là, on a ça pour na Congo. Côté na Rambon, on a la famille. Yango wana. De deux. On a ça pour na Congo. Un naza encadré, il y a des jeunes, na gant, na entraînaka. Oh, na le gros d'amour surpris, naza sportif nano. Naza vraiment vrai japonais. Na bamba na kata bashi vrai judoka. Donc on entraînaka, ba jeune élève, ba na gant. Ya mindele. Donc on appelle ça entraînement. Ça veut dire qu'on a un maître. Donc on a l'air à mon bon. Na bengo maître John. Maître HD. Na lobby na maître ABC. Nyonso quoi donc na zana ba chapeau et belé na lataka. Na gola ta chapeau ya politicien, ta chapeau chapeau ya maître donc on t'attend na do loba makama ki maître pe na do ko interpeller ba maître tout ba na na nuit to. Ba maître tout wana botika wa buzoba. Ko sala kuluna na ba mettre ba ko mebile na poto ba mettre ba nganda ya ba boîte botika kwa buzo ba wana sala ki mettre na yo ke epeso mbongo osunga bana na osunga kwa libota ou bien tellement na sima muto ko mano bodyguard bref to kanyango siko to na masolo ya forme ka to en forme Jean Muzenga zali maître okimi donc moni nazao okimi moni cha muzenga tena kimi te naza na yo okimi na est-ce que bango ba koka donc na cha muzenga na nazawa HD aspect beauté charisme donc na kimi milieu on a te milieu on est dans le sang sport ezali te ke oko ma voyou ezali te ke oko ma kuluna sport ezali mentalité ezali éducation sport oyo ya biso akongo koma nango ko on a une éducation comme nango mal éducation donc nga na sala sport pour na discipliner donc na sala sport pour pesa nga l'art pour na gagner vie donc na l'art ya sport yango na sala sport yango awa na Belgique na gant na mboka ba flama na entraînaka bana nike na donc na encadrer bango na Bruxelles na une équipe ya football na oyo na géraka étant que président Laura Bangwis Kakatumbi a géraka FC donc Mazembe Moïse Kakatumbi do bambota mingi donc naza président na kati ya Bruxelles na FC Ballon d'Or équipe na ngai o ils ont gagné l'équipe nyonso à Bruxelles hein donc Moïse Luyeye capitaine kangela nga bango nyonso est bango ba koka hein très mignon garçon trésor kangela nga bango Ray Bokecho mwana Bokecho yo yebi bango nyonso ba moni baba je na encadra bango pona longola bango na mupepo ezalaka na kati ya balabala ya ke mwana se to bango teka ba diamba akoma kotelema wesh et toi viens ici viens ici dans la libre wana ba grand saper lokola yo na zo orienter bango batanga baba kwa baba bac lokola mwana Bokecho odozo diplôme ba félicitations belé donc batanga bazwa ba bonne vie baza conscientiser na classe après classe ba misala bien baza ba poste ba s'imposer na mboka oyo ba docteur ba bima ba avocat ba bima to no manquer ba avocat congolais te hein ba juriste ba bima après ba ngonde ba kosunga biso ba oyo to fana na ba mboka oyo pe ba kosunga Congo donc yango vrai combat oyo faut to bunda pona Congo a lobby pona Congo a lobby esenga ke to tia énergie na makasi nyonso na bana na biso po batanga ba manzela bien pona Congo a lobby etonga malamu est-ce que yokani makasi hein tozonga na biso na masolo na biso sapologie na sepeli ke oza quand même na kati ya aide humanitaire hein car na cadre à Congo il faut pas oublier non plus toujours on est là dans le cadre des combats binomo boye bi l'impératrice quoi hein love my country love Congo ya hein nga monyo lelo na sepeli na monyo me no ye baté so la telinga ba pyjama hein so za pyjama so eza nini veste so eza nini nga ebité hein non mon akaba diesel ba démontre ba système à démontre en tout cas so eza nini nga lingi ke expliquer nga vraiment hein o expliquer ka l'impératrice soit na nous collection na ya hein kingani alati hein mona na telemiao
Dans la loi, Brad Pitt. Théma, non, il y a pas de théma. Vous en avez bien. Vous voyez bien. Vous en avez vraiment bien. Tournez dans le yaya. Moi, on va la demander. Tournez si t'es. Moi, on va vraiment la demander. Tournez, yaya. Vraiment bien. Vous sentez Elengien. Pièce, vous sentez que Poso, il y a. Vous sentez que Poso n'est pas changé de couleur. Si. Poso est changé de couleur. Donc, ils ont pas en pas maté. Donc, ils ont ma pièce, maïla. Donc, nous la zone en temps. Pour satisfaire. Donc, il y a le Nzulu, les autres, le caméléon, le banane, mais nous sommes le Giorgio Armani. Parce qu'il y a de la haute couture. Donc, on a bête Tchatchi Armani. Na pyjama. Armani. Non, il battait comme moi. Armani. Donc, Tchatchi Nase. Donc, Armani. Donc, nous sommes Armani. Maison Blanche, nous sommes Bassina contrat na Armani. Bala Tagate ou Emporio. Emporio est prêt à porter. Bayoshi, prêt à porter. Ils ont pas haute couture. Haute couture, importeront pas en et il y a pardon, Oyozo Lukager. Au moins, on va porter, importeront pas en Oh, Lukager à Yoshi, pardon. Est-ce que Yoshi? Yoshi, c'est ça, marque de base. Bateau, vraiment, là, on a vraiment bateau. Oh, vraiment, il y a la SAP. Quand il y a vraiment Yoshi, il y a ma moto. Numéro 1 de la SAP. Il y a Yoshi, Nigré, Bana Kaïda. Te bango balanda oyo. Bakolo Yoshi. Te bango balanda o papa na bango la kisa bango. Bae ba kokoni kokoluka lokate. Vi balobi mwana papa alaksa mwana kokoloba mbisi. Papa mwana ki papa pesa wa mbisi ya nyonso. Baba tikana na idéologie akala Yoshi ya Yoshi. Ba créer ba griffe et belé ya ebelé. Donc ngala innovateur, ngala rechercheur ba griffe. O innover biso en fait na Armani. Soit bien. Francis Klein. Donc ba pièce là, on a diamant noir. Donc Francis Klein, mal in Paris. Donc ils ont jeté. Ils ont ba pièce rare. Peu beau joyeux longue. Donc na bon mimi sauter pour mi sauter vimba o babé o bima à moi boga mo boye azomi bon banana sima ya ba dinette là quoi. Mais mi sauter bien. Donc ba que mi sou o ba elinga ba tala ke Joana dans la mission à bien. Et on a bon ba mo parce que le grand moment quand eh bien on John Muzenga HD ABC dégâts matériels dégâts mon la pièce rare qu'on a la pièce rare dans l'impératrice 10 000 carats bah télémis ensemble quoi parce que ça là comme moi featuring mon boye il y a Dio il y a dégâts de Muzenga HD ABC à part sapologie. Quels sont tes projets pour la 2014 quoi après les 3 mois qui nous restent ici, bah projet non les anini expliquer biso est-ce qu'anini yo au niveau même biso na dikolo. Bah projet d'avenir est tellement ébélé. On a coquille qu'on dévoiler parce que ce n'est pas le moment. Bah Christelle Blancho, Barbosa, Paoletta, arme nucléaire, il y a la beauté fatale à la garçon, la Lili. Donc, pour l'avenir, donc ils ont juste qu'ils ont annoncé Nicolo parce que moi, terrain, ça la bien dans l'anatomium, ça la masouté, parce que pour la zoologie, il y a besoin de Congolais. Moi, Bitumba, moi, Ambré. Donc, les 31 ans pour interpeller Banamboka Nyonso, Suisse. Bana Suisse, et si quand vraiment jeté de Londres à fin de la part. Suisse. Il y a un Mikolo Suède, Suède, ça apparition, Mikolo Suède. L'Engezali, dans la pays en Hollande, en Allemagne, grâce à l'Ipassa, Gloria Bilonda, na kati Allemagne, na bengi le sous-côté London, Morgan Kita, Papa Mokelenge, je salé, yo moyebi frangin, na kati ma belé, dans la bengi et Mobimba, na Paris, sans dislocation, sans nini, trésor Nando, binonion sur le Kaïda, na benga bino Mokolango, pas parce que dans un délire, mais tant que vous avez ou dans un kati. Donc, les 31 na kati Bella, parce que dans Paris, mi bakati sa terre.
nalingi bana Paris bakatisa mokolo yango nalingi bana Allemagne bakatisa bana Hollande ba Polish nyonso na kati Hollande bokatisa na ba posa na bino nyonso bokita na kati Hollande bokita na kati Bela parce que na Gand donc les 31 grand kermesse grand masolo donc exposition de art de Gozala ba défilé de mode de Gozala donc compétition, il y a tournoi, il y a football et Gozala où on gagne $1000, 1000 euros, na ninga awa euros, donc à gagner euros naie, na coupe deuxième donc l'andani bongo donc peu ba exposition la art Gozala ma belé au sala ma barbecue ndoule donc musique au beta ninga zala ninga terrain zala grand kermesse c'est non juste kaka flash pour l'année 2014 mais Golandana et comme on a eu loco il y a continuité et comme on a eu le pamba parce qu'on a bino bozo la nation na 3w bomoko ya mboka bino mo boyo ki invitation ya bino yango quoi donc bomoko mboka boza ngate mokolango parce que mokolango ça sera chaud donc on peut s'emboire ali pas les molisani donc des gars matériels toujours ba pièces uniques ba pièces et puis ça perd bana Bruxelles ba play nyonso lo ba franchou dolo ba saper nyonso ya Bela saper no sa Panama ba saper à Suisse ba saper Hollande Allemagne kota Santo Paulo bino nyonso ba maître nyonso ya bengani ba maître ba kita bana Paris bokatisa bana Suisse bokatisa bana London ba voiture bokota ba bateau bokatisa boya bokozo ba TGV donc mokolango inda kaka et inda parce que to clôturer vacances pour bana baya ko sepela to clôturer vacances que bana bazonga classe bien baya ba sepela mokola suka na kata kermesse ya Africa dans Africa Unity donc concept il y a mokolango za Africa Unity donc l'unité africaine totika moi ko kabwana moi qui racisme na kati na biso ba africain ba peau noire biso no toza ba africain to wuti Afrique totika makambo ya ukabwana ya échange au Rwanda Burundi Uganda Angolais Buzombo nini machin to boy makambo wana to ya to sangana parce que la idéologie ya Africa to za ini Africa Unity bokomona mokolango ba Camerounais bomona mokolango ba Ivoirien bomona mokolango moi bikolo donc Jean Mouzé Nazane international donc naza na posonyon son la data au retrouver ngai na makambo donc boya bo sepela parce que za mokolo to clôturer vacancier nyonso baba o ba kendaki o ba zongi o ba passer vacances na kati mboka dernier jour le 1er septembre école donc boya na bana ba sepela bala mwantaba babina basana na baje ozalawana ba matamo mwambe ba sakamba kima et ça va bien parce que le terrain HD bon sentir l'image toujours dans l'image aspect beauté charisme na terrain beaucoup aspect beauté charisme Jean Mozenga nous mo boyoki nous tous on a invité na biso moko moko mboka tozana terrain quoi toujours pour garder bien la information la but à informer les gens, elle est toujours là, elle est toujours déclarée quoi. Les 31 African Unity, African Unity, soyons rassemblés, tout africain, vous êtes africain, même si vous êtes ivoirien, même si vous êtes, je sais pas de où en Afrique, même si vous êtes du Niger, exemple, vous êtes welcome, vous êtes bienvenus. Il y aura un petit barbecue, il y aura un grand barbecue organisé. Suite à la rentrée des écoles des enfants. African Unity, c'est l'unité africaine qui se ressemble avec Bomoko Yamboka. L'unité africaine qui s'assemble avec John Mozengo. Bomoko Yamboka et Samanate. Bomoko Yamboka Ozangate. Élysée Madiam, certes Madiam, famille Madiam Mobimba, n'a pas de déplacer. Famille Madiam Mobimba, donc quand ils ont béton, d'autres béton, tout boire à boire, et comme temps au boire. Ado coiffure na kati ya Liège. Nada posa présence na yo. Robi Gianfranco, mona Gianfranco, jeune producteur. Donc Boya, donc Junior Sébastien na kati ya Rons, bana Rons Mobimba, bana Gand. Vient na ngai, Patika Yembe na kati Anvers.
bokita kita Loki, hein, na bengisi bana Anvers Mobimba, Paul Bizima, hein, Olivier Mosengo, mwana Mosengo, yo moyebi, wana kati zaina mwana Mvama, la femme de Lix toujours yebi, toujours bakarasi kato mona. J'étais Sandra Yaba, Taboufan Nakata Kina Bigozo qui t'a calamité aux Alawana présence très importante, très utile. Tous autres pour la couleur Rwanadi. Hein? Sandra Mboyo, hein? Sandra Moba, Bana Lost, hein? Nada posa Bana Lost, nous sommes na mona Bagloire, Mwanda, hein? Boyaya, hein? Tabou, Nani Patrick Tabou. Présence non très important. Bana Bruxelles, Boya, Bana London, Bokita, Bana Paris, Nabo Sanité, Rebo Kecho. Oui, ville ouvelle là, toujours na temps, na Moubal Nanaye, Guy, hein, vient Nangaï, Paf Daddy, Ozanga Tegwa, Namo Nayo, Paf Daddy. Paf Daddy quitter la personne na mabele na ba pièce toujours rayon sur rayon mundela ba mongo na biko mkola sa démonstration mundela ba mongo pièce toujours hein Élisée Mamadian pièce toujours Viana Lodi pièce toujours donc na bengi sibino nyonso Paul Bizima Tina Ipupa les grandes sœurs ya Fali Pupa na la posa na yope. Nabike ba Hans le Zolo ba la duchesse ba surprise za belé boya to sepela John Muzenga makambo esuka te na monike osuka sango ka le 31 quoi et osuka yobe ba makambo Johnny Ayibi présence na yobe très importante très utile donc ya boya zalate donc bola na re mikolo do yemta kan donc Belgique na ko na Europe comme ke na bomoko na bomoko ya mboka.com bomoko ya mboka.com mikolo biso nyonso otoyo di eskama ezocho na deska mbisa la ndaka donc na sepeli mingi vraiment émission qui tombe makasi donc trop de câlins les 31 tous ensemble quand yemwa yebsibino les 31 barbecue unity for Africa on sera là pour moko mboka koko zangati ouais ndengezali si la bossa nité mboka mbia leader ya couloir na bossa nyote na ko bossa no jamais mo yebi petite sœur na yo Trivaldo, papa Njili, papa de Marc, mon bébé, ya mutema, ya nangai, balobi, pignon ma caisse, Yorara, mon anniversaire, aux autres doublés par mon mi, balobi bien anga, bien bwingi, mutakoma masolo asala masola ba guitare nanya olekaye nanya oyoloba ye bwingi toujours wana balobi vient na ye moko de dedans papa Chibasu je peux jamais t'oublier toi même tu sais balobi balobi merveille est tando la femme d'Égyptienne est tando et Yindi mère des mères moi si abongana palais merveille tando azala wana balobi Jaël et Chido la maman de Ashton Ashton mon mari j'attends toujours bague à tantine et tantine a toujours bague petit Ashton oya ko balanga balobi lisusuke Bruce Konzo Bruce Konzo yaya na moni voiture na sepeli na makasi balobi de se chimanga yaya la kata baluba desinde mutasala kombo na Anvers bino boyebi Mylène Porsche code bar na dine fusu na bosa bino te ba quand ya na pesi bino ba bizu na yango yo no bomo nyango boyo kyanga na bosa nite cameraman na ngai cameraman na ngai na lela sac na nga me o na tambola na ye mais no yebisa bino kombo te boyo yibanga cameraman boyo lingai na boyi nanga ça boye bango la bosanité, la famille Chimbalanga en entière, au bazan Afrique du Sud, au bazan Afrique, na bois qui bino tout, au chez la Fatou, au Gina Chimbalanga, au Angelo Chimbalanga, au Chantal Chimbalanga, au Alain Chimbalanga, bino tout na bois qui bino, et famille Chibasu bino tout, ba bisou na bino yango, Jonanga, Jomondango,
viens na jomo nango qui casse paye yomo yebiana ko kaseko oya ko futela mo oya futela nga fanta kimbala petit ça ko bossa non jamais viens na ngai Patrick de Panama Panama ya na zwa cadeau na bossa binote ba o nyonso o la boa kité na bossa binote bino mo boye biké na boa ki bino tout mais RD bisous à vous chers internautes bana poto partout dans le monde, na Belgique surtout, toujours précisé na Belgique, na Gand, c'est 31 août, il y a une kermesse, la grande alors, la totale, il y a Mounene, organisée par Jean Mouzenga, n'est-ce pas, chers amis? Oui. C'est organisé par Jean Mouzenga à Gand Saint-Pierre. Donc, tu as invité Bino tout le Europe, tout le monde a démonstration, pour balobi que toujours à Bassangwe Belé, la Suède, tout le monde a Koinda, on penza na Katia Gand. Donc, bana Suède, bana Hollande, bana partout, wana Suboya, Jean Mouzenga bengi bino bozala wana pour te baron ding to évoluer quoi. Donc voilà quoi. Voilà, donc à ne pas manquer donc rendez-vous total. Bilo boyebi Jean Mouzenga ba franchi dolo ba chiko monokaka et curé ba sa père. Qu'est-ce que tu en dis? Oh. Je vous attends juste tout simplement qu'on va tous fêter tous ensemble le 31 août. À Gand et puis voilà. J'espère revenir beaucoup. Ah bah non, ma vraie chérie, donc ceux qui bablora boisa donc ma bino bana Suède ou bana quoi que ce soit. Moni awa o bana Gand. Donc bazo zela bino boza la koto parce que Jean Mouzenga lobi makambango eza vraiment fimbo. Tous idéologie na bino poto ça mama bien mais toujours avec une unité africaine. Tous abiso tout et longo moko poto famille. Tout idéologie tout ça idéologie on a nga famille quoi. Donc rien à dire quoi. Check le 31 août. Hein. Donc, check le 31 août. Victoria Dada Kambaji, Esther Lodi, Boébirara. Le 31 août, Nagambi Sonyos, à laquelle le direction Gand. Le 31 août. Voilà. Sangwebele midi. Donc, le 31 août, Bisonyos Nakatia Gand. Grand kermesse, ils ont se préparé, ils ont lamba manakatia nzungu, ya ma famille. Donc, Bisonyos Tokuta Nakatia Gandhi. Gand le 31 août Oyinda avec organisation ya Jean Mouzenga HD aspect beauté charisme ngayeyo pe lisusuna Congo Yvlandre oyo tozana ye na kacha masolo. Donc le 31 mokili mobimba Bella London Italie Suisse Angleterre bana Paris bana Bruxelles bana Cologne bana Genève bana Mabele zo melamai Toya to sepela, to clôturer vacances ensemble, en famille, en beauté. Bon, bah, vacances, toya to sangana, to sepela. Donc, pour to tombola, culture africaine, parce que thème nangoza, Africa Unity. L'unité africaine. Somme check, bisous sur les 31 août na Gand. Merci. To tambol na bamboka e. Toyoka basango kuna okuna balobi mikolo ezande bomoko amboka toya to sangana poto sa liboke encore liboke oyo nana okoka bandunda matembele wona ya banyoso wona oyo baswa diza bango ndonda baromi balembi bakiti na barai na bango bakiti balembi bomoko amboka.com biso nyonso bomoko ya mboka.com